nayebi te ntango boke kotala nzoto ya phénomène boganga yi eza nini wana eza crine ona oganga wana na émotion mwa moya oloba ndenge eza te Biologie, lecture, toujours. Tous les masses sont phénomène. Tous les masters, tous les petits, tous les petits, tous les vieux. Vous les lavez dans honneur, vous faites avec kilo, on a voir avec ce dans limba. Bakolina bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakolina ba agence Silier agence Coliko fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada, les États-Unis, en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie. Il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nymphéance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32 agence Coliko le sérieux de sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440 BM Hotel Bernadette Massé.
Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Ebele partout dans le monde bozo na biso à travers site na bino ya makasi Congo mokili tozali awa na morgue ya cinquantenaire toye ko rendre ba hommage ya suka na grand frère na biso papa na biso leki ya bato ebele ya bato ebele ndeko ya bato ebele ami ya bato ebele dide phénomène o atika ki biso tosai déjà toke déjà ba presque 3 semaines yango yo lelo bazali ko bimisa corps na ye po emata avion ekende poto place wapi ba kokunda ye na Paris yango wana toye kotala ye poto rendre ye hommage ya suka awa toza na morgue bomoni bato bazali ebele nayebi ke boza ebele botala biso na pesi merci na Newman yende mtasimbi caméra merci na Jordan Kambala ya simbi montage et puis na Sim Cecile depuis Paris kuna yenda rosala finissage pour besoin émission oyo mobimba en tout cas liambi grados qui a la message na otindaki en tout cas et ça libère makasi ba condoléances na peut comme si yango na famille tozali na Samba Olonga artiste comédienne yepe aza mwana lemba lobaki ya kovanda bongo te il faut ya ko kabola mawa na famille Kabengele mbote na oyo Samba mbote mama na matanga phénomène ya no lemba ka yango yo lela aza grand frère ya depuis donc titoye awa eza poto to rendre hommage à suka akinde na ye on biso toye na morgue polo bani par rapport à phénomène en tout cas eza pasi mingi mais toza batu mutu soka kufi azaka na mabete batangela ka mabete to senka nzambe akitama na ye likona ye po eza pasi mingi ya sakei biso to tikali biso neto milengela po ya kei na ye biso neto tikali to milengela to yebi lobi na biso te donc nzambe kazwa lokumu na sengi na famille Kabengele nyonso en tout cas kimia na yesu eza na bango ba kota na distraction te ba mona te ke nzamba tiki bango te nzamba za toujours na bango bazala basangana bazala ini famille Kabengele en tout cas nzamba otika bango te mamuke wana mwasi ya phénomène mamuke en tout cas donc nayebi nde na koloba te nzamba peso makasi obatela bana oyo tikali na bango ezate lokwa papa kei mama makasi esili non nzamba yebi le pourquoi oyo azwi lelo phénomène akei oyo azalaki mutu munene oyo azalaki mobali ya makasi nzamba yebi tina permettre mais eza problème te yo mutu tikali nzamba peso ka makasi batela bana bomba bana nzamba yebi bana na bakokola nzamba kopambola bango nzamba za pona ba orphelin en tout cas merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Tozoke na morgue totala ndenge nini ba exposé corps ya phénomène to lobisa bato ba koloba en tout cas biso équipe mobimba ya Congo mokili to présenter ba condoléances na biso na famille Kabengele mobimba Kervi Kabengele fiston Kabengele ado Kabengele ko kufisa baobabo elikondi ya famille eza pasi mena loba kaka liweza naturel nzambe mutapesa biso phénomène ye mutazui phénomène botika koyoka babiyoka yoka babiloba loba so nzamba permettait te phénomène alinga tika bisoté mais ça la pas c'est bon ata muto abelaki abeli ata akoti hôpital boyo otala ye muto alalaki na espoir ya olamuka lobi mais nzamba zu molimo na ye en tout cas lokumu ezonga ka pa nzambe Newman toke tozonga to
Tout d'abord, on a et pas la nazan doi et en plus ça yaya. Vous comprenez? Au début que nazan qui s'envoie à partir à petit nangai risque makunga. Après ngabi yaya, c'est phénomène à koufi. Ngabi oh tout ça dit phénomène comme un king na lemba. Ngabi nebi dit phénomène. Et ça n'a pas na eti na résidence na ye. Dans la moni bateau, et ça n'a pas. Et ça n'a pas de choc ou les humains l'habiter. Monsieur Sotozan a besoin. Il y a pour consoler la famille éprouvée. De recender na parcelle familiale na Mayam. Enterrement, bisika corps et au Kende na France et que Salema probablement samedi la semaine ou dans le week-end. Alors, à partir de samedi, on a un niveau de famille. Nde batunyo sotowe ko panzana ndenge esalemaka na ba coutume na biso étant les Africains. Donc ko ezaki précision moko ko esengela ki biso nyonso to ebana koyeba to za l'informer pour na tina na yango. Donc bembelo ngwa et qui aéroport et biso ba monsieur sotowe ko kende déjà ko précéder bato ba ki aéroport na niveau ya famille pour na tango ba ko uta na aéroport ba kuta biso wana to kozala na jusque le samedi nde to ko panzana to ko pandeme. C'est ça le petit communiqué au Tonga qui doit mettre à la disposition à Batunyoso. Que Dieu vous bénisse.
Utaki mabele tokozonga na mabele ndeko na biso ntango na ye ekoki oyo permettre atika biso lelo azonga na mboka na yo yawe kumbama na yo netola mobongi na lokumu mpe obongi na nkembo expéditif s'il vous plaît tosali moto ya liboso famille nde moto ekobanda soki famille ebandi eleki idéologie lecture du jour tous les masters et phénomènes, tous les masters, tous les petits, tous les vieux, vous les lavez en honneur, vous faites un kilo en avoir avec ce ban à lemba. Général, il y a ban à lemba ya poto.
Moko ya général José Mourinho. José Mourinho, grand prêtre. Grand prêtre. Et puis les gens ne comprennent pas pourquoi nous sommes habillés comme ça. Expliquez-nous. Le phénomène c'est converti à l'islam. Non, vous avez tenu tout le bail tout là. Allah t'a pièce. Allah t'a pièce. Mais bino mo l'autorité morale aux hommes toujours autorité morale. Bana lemba bino mo bozota. Dernier yo. Mama boyaka. Oh, il y a des phénomènes d'araignée yo. Tomoni awa na matanga phénomène ko sabato ba ebi phénomène yo zaki nani pas phénomène. Bon biso donc ba pur petit pena vieux quoi. Ba soda pena o pena to simba chapeau alemba vieux wana ka mort subite ndezala donc to perdre tout mon corps dans to éviter quoi. Nta sala pena on est pena biso ya bana lemba. To éviter ce que masukan qui mutu mo sala on est bana lemba. Et on te la ravie, tout la tanine, carbo, il y a la tanine ça. Baya bino boza kuna likolo. Boza ranis, boza calme. Et la pe bino kuna. Boya Mbappé ka venu to yambi fe ka a pe ka boy donc. Maramu to lo boma mingi ma passe. Parce que moi je me suis sauté à carte tout mon avis si quoi. Merci Gilebo. Mbote na ogore. Ouais, mbote maman biso. Tout le monde na matanga phénomène azaki nani pona yo. Bon, phénomène aza grand frère, aza penza grand frère ya biso, aza penza famille, libota vient na biso penza ya famille, oh tokoli penza ensemble. Vient na biso penza ya lemba ya famille penza libota. Namoni boleli na la gomme na nzambala eza ye mom taisa bino bongo to bino mo organiser bolela ka bon. Bon, vient na biso to leli boy eza sin mo biso bana lemba to beto leli boy pas to personnaire pour sala trop. Alata trop, alati ba musicien. Alati batandenge na ndenge ndem vraiment biso na ba petit na ye to mona eloko to kopesa été à part to norika na batemi oyo ya ba pembe oyo woto ngai biso ba limba to sala yango wana pona honneur na ye mais mingi olobisa te to senga kana ba masa na biso bazali banda mboka ba masa bana poto ba kervi ka bengele ba peginza o ba fisto ka bengele ba ebele ba ticha bele si ngala si ma ebele ba papa miyake ba petit na biso o baza kunda na ba masa ba trésor ngando faut ba yambaka ko ravie na honneur nde biso bana kin to sali ba yamba vie na honneur ba kunda vie po eza makambo oui déjà to supporter eleki to tika nyo se panza mbinzambe mo kayebi o abombeli biso ba to tika lisima. Merci beaucoup. Ouais, Mbote Nadège Bakongo, le grand journaliste. Sol okosa témoignage pour un phénomène au Kolobanine. En tout cas, témoignage genre le BAT pour balobi déjà trop. Les alikam que zalande na base, sans base zéro. Batalibanda bo comprendre que atabalibanda na bino fo ba solo la na ndinga kisasa. Va solo ki bien yango monu biso to ba to la tate sala tana etro. To bimeleka na ba système bazambala. Yango mo to bi zala na système à base sans base zéro. L'idée phénomène personnel. PDG d'Ixel, moi Bambote Miss Sanami qui dégâts avant grand prêtre à co. Fiston Kabengele, Sergem Bango Maniata, leader des leaders, Gloire Ansai, Pito Mavung. Nasuika Bongo. Les ozonga na Paris, ba ok kokunda ikuna. Let's en tout cas, nazo ye batina ko banandeni ni pe na sukandeni. Nzambe nem tapesa biso vie, ye pe ka nem tazuye. Donc, tout supporter car on écoute ni tout écoute à l'envers. Merci beaucoup. Mbote grand frère. Mbote. Na habité tant bo keko tala nzota phénomène boganga yi ezanini. Ouais, et ça criner on a oganga. Là une émotion moi on le mingi raté. Là une émotion. Moi on le mingi raté une émotion makasi. Mbote na desh. Na monyo na kati ya mibale belé olatinde mona bango lipapa elamba. Phénomène abandé qu'on représenter ni pas na yo. Ah, Nadège, c'est un vieux, hein. C'est un vieux, c'est un ami. Bon. Voilà. Parce que moi, quand on le besoin, na kimi metu zwinga kaka. Na kimi metu récupérer nga kaka. Sort. Témoignage nous au sala par rapport à phénomène.
déjà dans un maman le bâti s'il te plaît. Non éviter fona le banini, na éviter fona le banding ça fait trop mal. C'est né nanga mais azalaki mingi camarade nanga ipo o asali kati nanga ezamo ebele abasenga ba ide belé. Sali na golo baboye na batu tout o ya monde ya mokili o otala ngai siko yo président Schengen azoloba président ya mutualité boyoma. Donc en fait nous azalaki muto yo pa ngai donc ça dit donc na ko lo bebele te na ko lo ba pe moké mais aza moto yo a aidé batu to atie batu to poids apesi biso ba idée kanga mpe na ba idée na yango sali biso lelo ba Schengen to zala lelo boye ti omoni ba biso boye ba Schengen to zali ya na kolo belo omoni fe no ndinga kufi wana akufi na makambo ya nzambe na ye ndinga yebi moto akolo ba lie fe no azate moto akolo ba do tana ese koki donc ndeko na nga wana ndinga kina sama bele nzambe azala na ye et puis nzambe abatela ye partout akozala na sama bele Mbote Nadège Bwako. Tomoni ozolela Didier Phénomène azalaki nani pa na yo? Ah Didier Phénomène ya nanga penza ya tongo leti ba ya Gimombamba donc ba ya nanga belé vraiment ya nanga ya tongo talaka bango lombi biso ngina donc photo lela ya belité sango maladie te keto yo tata ya no son hôpital mbala moko kaka boya lali akufi donc eza passe makasi. Moi témoignage à moké au ça par rapport à Phénomène. Bon témoignage ya nani ya papa ya na biso Didier Phénomène azana bien pour le baraso mutakufa koma malamu azaki bien nga na mona na mabete. À chaque fois que tu écoutes un petit nangai okoma star faut ebosa na fondation te ngana ya na yo ba jibe ba obwaka ngai Didier Phénomène yo pe fo bwaka ngai blo mabonga bifo pesa mbongo donc to banda se kaso na kelemba référence na ngai ya restaurant na ye flat na ye donc asayele solo mobo na mongala wana eza pasi makasi kozanga ya surtout kende na moni su na cercueil wana esalinga mabe makasi mais nzoto eza ngolo te totika ka afia po mabele nde mokonzi Didier Phénomène alata elamba ya ndenge na ndenge akenda poto zonga a voyager homme d'affaires donc atiki yango siko yonga na yo tozana ngo te mutu kutu azaki nango atiki siko lolendo ni to sala toza pe na problème na biso ya mundweri ndenga tiki biso lelo za jeudi toza en réunion pa masuma bengsi biso fondation to kanisa nyonso bala nyonso tokutana na 15h on avait center wana poto zo programme ya bien José de Londres ce qui programme epesami na webisa yo super Emilia Love to la papa les anciens de Lisboy to la papa na biso ba simplice na kati Angola papa ya mundera kufi ya mundera zaki papa na biso atiki biso bokoye ba jour ekobima j'espère que bokozala pona lelo pe tozali na mona ba ndeko na yo musu bazala ki na réunion bazaki pe na studio to lela ka ensemble to liwa oyo tozoye bate to sa ndenge nini nzambe ka bate la biso. Merci grand frère mbote na et puis mes condoléances. Merci naye na lela leki na ngai ndeko na ngai donc aza nazomona kutu ndenga olobate po et pas Didier zo salanga moi be émotion ebele aza moi leki onga nazo bande ko tambola ne mingi na banda otambola ne trop et puis mukolo ya kati motema le bayebisinga ngona kembango bayebisinga vie petit no azate sala nga souci makasi na ndima ki on a noté mais moi ça autrement ezate zaliwa on est aramra mwanzambe mais et pas nanga banda obenga nga toujours yagi donc soka moninga za petit moko na ebité na ba petit nanga nyonso peut-être na respect makasi roi Phénomène azala ki pendate aza petit moko a respectera batu achaka mutu na place na ye mais nazaka une émotion nde nazaboye naza une émotion
ocomprendre ngai mais nzambe ka apemisa molimo ne na kimia boye moni bino moko ndeni baexpose nzoto ya phénomène bomoni ndeni bapeti na ye alemba baleli ye boyoki message bapesi bino en tout cas fo oluka ozala na base oza na poto kuna fo oluka ozalaka bien na bapeti osololaka bien tala bato baleli phénomène balateli bilamba baleki na ye ya quartier baye koassiste ye ti na suka baye korendre ye hommage ya suka ye wana azokende na ye ya matina pepo mpo bakende kokunda ye na poto lelo esali biso kaka mpasi phénomène azalaki moto ya bamusicien ebele presque baorchestre nyonso to bamusicien babwaka ye asunga bamusicien ebele eza na bato ebele baa na poto lelo phénomène moto amema bango na poto asutena bango makasi mais ya mpasi eza kaka tomoni ata présence ya musicien moko te oh ba musicien belé pe baza à Kinshasa awa au phénomène au babwaka phénomène ezala nango eloko te mutu sa kufine mais moi présence c'est ça la bien lelo kweli famille le peko kwela mutu mo songolo pendant tant dans mutu zo bwaka bosi bokomi famille akufia wa banda 3 semaines to mona ta musicien moko te to moni ka ba comédien ne ba yeko assiste ta musicien moko te na lobi bien moko te poto bando za chaque jour na ndako wana ta musicien mota yo ta la phénomène mais bolia ba mbonga phénomène apesa bino mbongo bobwaka alati bino babilamba en tout cas tangu to za boye a mona na bino te parce que ça kufina ye mais ko za ta ataka elongino monani et ça la bien makasi donc eza pasi na ba musicien na biso donc ceux qui bo assister qui elinga ezala bien azaki mutu abatuye surtout orchestre belé to ba okadi di phénomène ça dit ba bloquer orchestre belé présence ngé ça la bien donc to comme na biso na suka na bi ke ba na poto bozo biso kalaté donc biso to ke to tchela bino déjà bemba phénomène ndenge zawa et mati avion l'été kende programme eza déjà lobby robima et kozala wana na Saint-Denis et puis samedi nde ba okende ko kunda nzoto na donc botika malam na banda kuna bino